Il y a un kidnapping, ils je regrette avec ça. Parce que dans les 74, tout le monde est prêt avec le président Mobutu. Et c'est la mais dans un mois, il sera en haut. Et ça, quand crise, il y a un peu kala mingi te besoin la 2023 to yebi to juste ko voter to voter ba soso to voter ba moi eza kan crise ndi yango zo bomisa bato baninga bato eloko adesa na Kongo eza lisute to voter ba moi gouvernement atala likambo ya biloko biso ba mama to koteka lokola ngai mamoyo nazali ofelina ngai nakufela bana ngai nazali ofelina monene to voter ba moi ngai nazali ofelina monene eza kan crise ndi yango zo bomisa bato baninga bato eloko adesa na Kongo eza lisute alors pour nango na ba kipaki nyoso kipaki wana na kipaki nyoso kipaki wana na makambo eteli ba désordre na mboka kidnapping assassinat ngai nazali ofelina monene kala mingi te besoin la 2023 to yebi to juste ko voter ba soso to voter ba moi. Ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazobenga 4 coins nyonso ya Kisasa en tout cas Kinkole ekiti na limité 11e ere soki okiti na boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion soki bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance awa na île d'ambiance toza na biloko nyonso ya kolia tobandi na shawarma spécial maboke oyo Kinkole wana toza na plat nyonso fumbwa pondu makayabu monganza toza na makemba frite kwanga bakonga pete wana toza na makayabu ya pembe oyo babengaka ambassade toza na tacos toza na shawarma toza na boulette nyonso commande nyonso spécial ezali toza na masanga sorte nyonso toza na whisky sorte nyonso vin sorte nyonso naobenga bagarçon moko kano ya bien babomaka mbongo lokume mata obalingaka atumi mbongo na ye boma mbongo lokume mata lobi toluka mosusu baya soki oye kobanga te sécurité eza makasi en tout cas boya kovivre Kinkole na limité bafi ya bien ba vrai chéri ba beau garçon nyonso boya bosepela boza décité bafi babwakama. Nous sommes dans l'espace île d'ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. Na bengisi pena bana baya kosakana po abadiemba baja kitoko kana nenga système ga toujours bana Kisasa ovandi wapi oza na Malweka oza wapi partout espace eza munene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya munene obetaka muziki ya bien yaka na île d'ambiance oya kobetango mingi tozobenga bato oyo baza na ba anniversaire ba fête ya mariage tala espace ya munene Kinkole ekiti na limité ba numéro na biso ya awa ya île d'ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct na yambio ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e ere industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limete okokute na re wana papa memanga na île d'ambiance merci beaucoup bao tu balela ambiance agogo. Bonjour à vous chers téléspectateurs de la Grande Découverte TV. Bandeko Balandi émission Impact toye lisusu na mukolo lelo ndenge kaka ezalaka masolo na biso tosololaka toye lisusu na bino elongo pona tosolola o etali toujours makambo ya bana mboka na présentation na bino ezalaka toujours ngai wa bino ndeko Gypsy Ikando et puis na sima ya caméra na zana ndeko Yannick Ntsumbu na coordination tozana ndeko
cordon na biso lutete et puis na kati ya génération na kati ya gérance ya émission ou bien gérance ya chaîne na biso to na maman Nadège Molato bandeko baza ebele to pesi bino merci bisika nyonso bozwi makoki bozwi tango bozwi esengo kolanda biso lelo impata lelo tozo kita sur terrain kolobela to koyoka ba vie ya population ya peuple congolais na likambo etali pané de la ménagère to moni lelo dollar ezo kende ezo mata côté musu soko kei dollar eza na 24 côté musu 25 côté musu 26 to yebite to kende wapi panier de la ménagère ekomi na exagération moko tokoki kozwa idée biloko emati biloko tazaki ya 100 francs eza isusu te yango to kita sur terrain toza na commune na Bumbu na quartier na biso ya Biomani na avenue Loya avenue Lubaki tozo lobela mpe na mwa wenza mukana tozo tuna bandeko na tozo tamba to sala baladeur to yeba panier de la ménagère to ba mama ndenge nini lelo bazo se retrouver bazo s'en sortir pour na kolia na kati ndako donc mituna biso eza plus sur ça donc to yeba comment ba famille lelo bazo nourrir famille na bango ba parents comment bazo sala lelo pour na nourrir ba famille na bango parce que dollar est comme na niveau moko okuto ko imaginer te to ko pe ko ya comme na 30 donc to kana no avis ya peuple to yoka avis ya peuple to landa avis ya peuple bango peuple ba ebisa biso pourquoi dollar raison mata to kota ba taux de change te to kota nini te to kota na bakabi to yoka na bango moko na ba maman bazo te kana ba maman o baza ba femme ménagère to yoka bango ba ebisa biso nanu soki bango bazo mona nini bazo kanisa nini pona augmentation oyo ya dollar ndenge ezokende du jour au lendemain et puis produits de première nécessité ndenge ezomata du jour au lendemain voilà Yannick Nsumbu tokei sur terrain tokita toyoka bandeko c'est parti. Quand on a le qui est sur le terrain pour récolter la vie, la population congolaise par rapport à la situation où on doit vivre à l'élo, situation kidnapping, il n'y a pas, comme une situation monnaie d'échange dollar réseau matin du jour au lendemain. Toza a wana maman biso maman beauté, maman combo, comme maman Vumbi, na CP no ya biso maman. Maman quand on a au Koloba, to ça est constant dans une semaine. Dollar et matin ndenge moko ezalaka te non seulement ka dollar et matin mais biloko pe oyo to bengaka denrées de première nécessité c'est-à-dire ba biloko amike ya kolia ezomata pe chaque jour yo tant que maman réaction ezani olobi ni maman na place wana pe to moni pe ja passe c'est l'équipe mingi na biso na Congo kolia ekomi pasi lelo okende bana na ba ke soba biloko lelo ke ko biloko prix monsieur net 1000 kapaba ke nego sombo ya 25 wana ekomi kola 300 000 na 300 000 wana okoteka ndenge ezo ba ese bato nyonso wana malamu bazo la biso solution moko ya kitoko pona likamba dollar po eloko nyonso pesi talo boye ya dollar so dollar ekitaki biloko pe ekokita pe na douane lisusu azali kolo nyonso wana ezo pia biso passe moto kosuka wapi. Merci maman. Et bon encore banini pour la situation à kidnapping. Kidnapping lelo bazo violer et comment bazo enlever bato bazo bomba bato bazo yiba bana ezaka ba situation on mboka la biso et comme ka du jour on même kama makasi ya mabeka izo ya mama yo za mama olobi pe nini na phénomène wana to bodi sinote na nyoso to moni en pe mais biso to koli bongo te oh nyoso za ko leka ba kununa ba nini pe ko mona on ka be siko mais liboso ba kamone za la kita o tamona no ndenge olingi mais siko yo net exemple na Congo pesa baba la Kisangani et pas moi na vanda baba mo beba na suka ti suka ba onso bakimi si biloko nyonso kokota na ndeko yiba ba nini eza na ko ngasa ba komi ko sala likambo ko yiba ba ko yiba biloko na ndeko ko constater biloko nyonso biloko ko le tout nyonso ba ko yibaka ezo pesa ba to pasi na souci ngala lobaki est-ce que beaucoup mais ça côté wana azali wapi bato baba na bana suka ti suka baba mubimba bato bazala te et puis bato pasi pe mutu atekaka azoteka te akibisi biloko nyonso akomi na ona ngamo mosusu nyonso wana pe si pasi neti biso tokoko ya la moyo toketala bankolo ya tefu babenga boya toke so babengi biso moyo toleka ezate nyonso ezopia bato pasi. Merci beaucoup maman, chers téléspectateurs, vous comprenez les émotions des parents. Donc, ça vraiment est là ça déplorable. Non seulement taux d'échange, mais kidnapping pour nous, donc bah quand du jour au lendemain na mboka na biso, ezaka ko kinandenga mabe, ezoke kanandenga mabe. Merci beaucoup maman, merci vraiment. Mode papa. Mode maman. Papa Kombo. Kianga Michel.
Papa Michel, tu as posé quelques questions par rapport à la réalité de la vie, par rapport à ma cambo de Kanambo Cannabis au Congo. Papa, Nathan Nabi, nous a expliqué que papa aux années, au Salakanini, au Salakanini, les années, au Salakanini, papa. Exactement, maman, Nazali fonctionnaire retraité au ministère de l'Environnement. Oui. Dans le ministère de l'Environnement, il est agronome. Mais là, nous passe d'abord, première chose, dans le ministère de l'Environnement, tout ça va retraite depuis 2011. Un retraité de Golanga, c'est le 13 ans. Je touche une somme de 18 000 francs, je vais faire ça. Dollar de Mati, un agronome de Golanga, dollar et Mati, nous avons un salaire. Parce que vous avez un bon forfaitaire. Papa Nabiso, Fatih Béton, Ayagi a payé son salaire. Naboba Leki, 4 000 bon, sur 18 000 francs. Heureusement, Sensap a payé moi 94 000 francs pour vivre dans le entendre aux retraites. Mais aux retraites, aux retraites. C'est un salaire qui peut ceux qui camping, ou ceux qui camping. Et côté Namboka, on a à côté de la musique, on a pas à côté. Mais d'ailleurs, on a côté de la chance, on a des réseaux, Bozouanga. Je suis fonctionnaire retraité. Souffrance, dollar à haut. Vie en baisse. Tu vas vivre comment? Tu vas dans des lignes. Entre les élections, et puis, tu as acheté de francophonie. Est-ce que tu as acheté de francophonie ou tu as acheté? Puisque d'abord, il y a la francophonie, il faut en avoir un logo. C'est un logo, je suis malheureux. Alors je regrette. On a beaucoup de Koya, on a voté depuis 52, aujourd'hui j'ai 71 ans. Nous sommes en 71 ans, c'est malheureux. Je regrette. Toujours plus, ça peut être fatigué, bonheur, pour son abisso, mais facile aussi la news, cacher entourage, j'ai toujours regretté. Il y a rien à mis au bâtiment pour enfin fonctionner l'État sur le ming et au bébé. Merci papa. En fait, le bébé m'a kidnapping, le bébé m'a collier à Awa. Ce qu'on doit s'en sortir en dernier papa parce que ici biso Awa ke aux ans un salaire à 18 000 c'est inconcevable. Imaginez mon toit à foutre là. Bon. Avec 18 000 francs, ça là on expliquer non papa. Gouvernement face à la situation. Gouvernement c'est qu'à du bosso là pour débloquer situation là biso fonctionnaire, on doit les retraiter. Toi va retraiter parce que on a beaucoup travaillé 50 ans de service. 50 ans de service. Donc on a ça de l'autre côté. Bon, moi là un bon moment à moi retraité, je vais prendre 18 000. On a son le pont. On a ça locataire, on a son le pont avec un 18 000 francs. Il y en a qui n'a ping, ils je regrette avec ça. Parce que d'abord, en 74, tout le monde est prêt à l'époque à président Mobutu. Et ça, mais dans un mois, il sera en haut. Et puis, il est au moins avant la dernière minute. Tant que Makamobuzo et Banaka Bani, Kuluna, le Kuluna te balado, balado boti shegi, shega yo bota Kuluna, Kuluna le comme rependu. Nako tambo na moi sac na mona nango. Nako ba moto na seko po, ba o kalema. Alors je regrette, papa a fait tout. Pour régler cette situation normale. Nous attendons des élections. Sauf que nous avons besoin de élections de Guinée. Tout le monde a dit que nous avons besoin de carte de Tchad. Alors, nous avons besoin de 19 heures, France par erreur, ce n'est pas des Yankee, mais des Koulouna. Alors, toujours, papa a aidé Bisso à la sécurité, ma cache dans Mboka. Papa, merci beaucoup. Okay. On a l'endroit de lobby dans les années 70, mais selon yo, papa, parce qu'on veille déjà, vous avez une expérience à vie, selon yo, Makambo, tu vivre les lots, ils ont dû à quoi? Et quand vous avez tu peux imaginer, ils ont tu peux raisonner dans Makambo, selon yo, ça papa, vous avez des amis, vous avez des amis, vous avez des amis, et quand vous avez malchance, malédiction, ton mauvais sort pour Namboka. Bref, ils ont mauvais sort pour un manque de travaux. Manque de travail parce que si on a au salaire, toi moi mon salaire manqué, hein, à donner mingité, à donner bon même temps mon salaire té, à ça vivre té le quoi ngai, n'a pas exemple le quoi ngai. Na ko to na groupe parce que je n'ai pas un travail, je n'ai pas je dois avoir quelque chose la journée. Na ko to mon salaire kuluna. Alors pour nango na ba qui non ce qui on na makambo itali ba désordre dans Mboka, kidnapping, assassinat, désordre, et sengi, il faut gouvernement à la sécurité, surtout autour de la mine, les camarades de Francfort, c'est la preuve au monde chez nous.
cliché de francophonie. Et c'est un Congolais, le biso de Vandiawa, tout le monde a jeu de francophonie, c'est la première fois. Mais biso comme ça, sabotage du gouvernement. Toujours regretté dans et puis tant que je suis fonctionnaire, je regrette le kidnapping, voilà. Et puis sabotage, sabotage. Alors l'État a besoin de formation. Là, je la famille, je suis l'horoscope, je Facebook, Michel. Merci beaucoup, papa. Merci. Bonjour, papa. Oui, bonjour, maman. Papa, comment est-ce? Papa, comment est-ce? J'allais apôtre Isaac Bayungasa. Pour le phénomène kidnapping. Le phénomène kidnapping, c'est un bandi, bandakala. Ça fait des années dans mboka na biso tango biso tozalaki bana mike babane ko benga un système binkodi ba Congo alors benga un système binkodi babane ko longola ba gorge mais lelo e komi likambo ya ba sexe likambo ya ba rein eza pasi mingi na mboka na biso makambo nyonso tu kidnapping wana ba phénomène mususu eza na este bazoboma pe kuna ba système à guerre o nyonso tu ezosala boye. C'est parce qu'ils allaient créer crise de légitimité. Légitimité dans le Canabiso, donc, il est nécessaire que l'élection il y a organisé, vraiment, la voix du peuple se prononcer. Parce que ceux qui sont allés qui non, beaucoup de gens les gars qui n'ont pas malam, n'ont pas cambo exact. Et l'autre est allé boyer, ils allaient chômage et l'équiming. Mutazo mona zo kufa nzala ko bana tongo tipokwa amoni même maya ko melate azo zanga biloka kolia soki muta proposer $100 pour sala mabe soki azala nzambe te aosani akusede na $100 wala pour sala mabe abana boma baninga na ye pour et permettre azwa mosu pour être survivre. Mais ce que zalaki ke chômage ezate na mboka mutulo surtout azo sala musala abimi na tongo ke musala aza fatigué na poka zongi okomona ete bamakambo wana soto kozala épargné wana eloko ya liboso mpona kidnapping eloko ya mibale sécurité na mboka eza te parce que soki tozalaki na surveillance makasi to la police azosala mosala ndenge longo bani kolandela bamituka oyo nyonso tu wana bazokanga bamoto oyo nyonso tu bazokanga wana kolandela phénomène wana et puis badepute na biso bavote loi bazo voter ba loi ya mususu c'est bon mais ba voter ba loi oyo ko permettre que non ba kangi mutu na fragrance que ozo bomba bato yo pe le susu sengeli ba bomba yo sengeli yo pe ba bomba yo po yo zo bomba bangi te mais comme la période na bango soki ba kangi ba boaki na prison et comme au droit de l'homme ceci mais or que o bazo bomba wana droit de l'homme azate bazaba nyamate bazaba ndeko na biso ba congolais la lani na chaîne moko na tonga lelo la lani mwana moko mobondo bakangi na minkao ba minkao wana bakangi mwana moko moke na ba chef coutumier baza même corrompu bazo ndima kozwa bana ko communiquer bango makama mabe pe baba na ko bomba ndeko la bango ba congolais mais ba kisu wana bazo sala eloko ni ezangi basala ngo basoda na biso ba FARDC ba pesa bango ba kisu wana babunda na Rwanda dans le sens que basilisa ba Rwanda bazo bundisa biso voilà ningi na ko répondre pour na makambo tali kidnapping na makambo taleli to ya dollar biso to liaka franc congolais mais ba konzi na biso bango mongo bazo travailler na dollar biso mongo ba congolais to lingi sumbongo na biso te to travailler sur dollar yango moni mbonga ba paezo sa nini ezo nyokola biso ngai na ko sepela mingi mbongo wana bango ba konzi basala le nécessaire ezala euro ezala dollar ezala livre sterling bakamata mbongo wana nesu bazongisa na banki bazongisa mbongo wana na banki totika na franc congolais soki mutaza na posa ya dollar akelo kosomba ngoye moko na banki voilà ndenge na kolo et puis pona to wana donc na ebite soki tokosuka ndenge nini macroéconomique na ebite na mboko oyo ba professeur macroéconomique na mboko bazoloba nini nazotala bino bazoloba nini oh moi je suis licentié docteur na macroéconomique mais siko lelo o na mboka na biso sala maboye nazoyeba te taux d'inflation oyo ya mboka na biso eza ndenge nini dollar lelo ekomi lola moki prix mosusu lelo ndenge tozolo baboye na ba place mosusu bazo changer na 25 ba mosusu na yoki ekomi na 27 ba mosusu bazo changer na 28 est-ce que l'état oza incapable ya ko maîtriser mbongo wana na banque soki mutaza na posa na ngoya na banque ko lokela ngona banque mais circulation na ngoya ezala soki bazwi mutu
yango nazolo ba ke ba voler ba voter ba voix ba député na biso ba voter ba voix ba loi oyo et ko permettre te biso ba peuple congolais to sepela na bino kala mingi te besoin na 2023 to yebi to juste ko voter ba soso to voter ba moi ou bien to voter ba ninga na biso ba congolais na so mone loko bozo salate bo voter ba loi oyo ko permettre que biso ba peuple to sepela na mboko to sa suna songa bino ba député te ata mukeza le sosote hein to sa suna songa bino te parce que ba loi oyo ko diko pesa yete bo pesa biso ba peuple to zo pesa bino ba voix bozo vila ba $23,000 soki ba kombe ba futa ka bino bozo pesa biso chance te biso to jouir na makambwana bo voter ba loi oyo ezakeno ba mbongo wana etikali na banki bo voter ba loi oyo ezakeno bakangi mutu obomaka bato yobe babomi yo ndenge za na ba pays barabe hein bon luka la peine de talion ekota na loi na biso œil pour œil dent pour dent malamu ekota parce que soki mutu bakangi ya fragrance abomi uninga le mutu yebe baboma ye to mona bakimba bakufa na pendaison bazalaka bato lokola biso droit de l'homme ezalaka te bakangi yo ozolongola ba sexe ba rein ozo bakangi zo boma muninga mutu même kuluna bakangi kuluna bomi mutu yebe baboma ye okomona makambo ko changer komona ngai minga mboki de Londres bon ngai na oloba boyi mwana mboka soki ezali mokonzi eza mboka kokufa lokola RDC oyo mokonzi azali faci nyonso oyo ezolinga oyo eza na motu na ye soki alobi sili onga aza apesa koloba kaka yango wana nyonso oyo badepute oyo bamandiango oyo bajean oyo bapolo soki ye alobi kaka esi toza mposa ndenge ye nde aloba oyo nyonso esila po faci ye moko nde atelema aloba soki azoyoba te seke aza mokonzi te mais soki aza mokonzi ya RDC aloba ngai komona ngai ndinga mbote komona ngai na simple bulongo na tata bila basali te moi na temi na bosa boulangerie soki aza mokonzi ya mboka oyo soki alobi biloko ekosila po biso nyonso toza na RDC mokonzi wana ni numero eza ye nde falo ye soki alobi nyonso kosila nga suki wana kombo na nga atubuna Diakise Joyce problème oyo biso toza nango na mboka toza bacongolais mais tokoma kovivre lokola baétranger mpona nini batiela biso loi oyo biso tovote tokoki kovote boye yango te bakosalela biso bango bakosali baimpose biso batieli biso toyokaki sortant président biso tozalaki na ye oyo abimi ke boye toyei kovote tovote loi oyo biso tovote yango te batieli biso président tozali lelo faci mais kokota ya faci eza mabe te tomoni baprince tomoni babiloko ebele moto avivre na prince te moto avivre na kolia komela makambo ebele baekole ekomi mpasi ngai aza mwasi ya boulanger mobali na ngai asalaka na boulangerie ya bakoni mbongo oyo mobali na ngai azwaka eza insuffisant moyen kotangisa ata bana eza te moyen kofuta yango ata bandako eza te lelo oyo soki ayoki ke baoboma bato keke part ayoki so ya mbongo wana na oyo azwaka na mosala na ye estce akokontinue mosala to akeke koluka mbongo wana akeke koluka koboma bato po azwa mbongo wana azwa moyen kovivre mpo makambo oyo nyonso esili eza kaka président mpo biso nyonso toza na se ya loi ya président donc ata ministre ata nani soki faci atelemi take président mpo koma bana mboka baovivre na insécurité courant malonga te mai ya malonga te ntango moto akei koluka mai mosika ozonga retard bakoboma ye ntango moto akei koluka mai esika na courant eza te bakoboma ye na ntango ya mobutu tomonaki courant ezalaki stable mpo mona courant eke eza pasi mpo mona mama alanda mwana ya kosala bo ezalaki pasi babandaki koboma mais so bakangi motu oyo abomi babomi ye mpe mbamo mais biso yo tokomona babomi ye totala tv mais azobude na ye c'est comme si on disait que tu avais quelque part le président ko yeba to koloba bongo le président yebité atelema take yandi aza président basimbisa mwa muke bombo te osimbise bombo po botole simba te lokola bapesa ke pouvoir c'est quand autorité ya nyonso to on a besoin ya courant pe en piste yokaki l'état lobi ki bandako ekokita mais bakoma pon babi jamais l'état tongeli mutunda kuté siko comment biso to vivre quand la insécurité qui to soko zo mata po franc congolais to boya yango
toza mibale nga aza na 20 000 ye aza na 10 $, nga bakochange nga te mais moto ya mboka bapaya bazochange na facilement mpo bayebi ke intérêt eza bazwa mbongo bazonsa biso ngo na banke batikela biso franc congolais na biso so batikela biso franc congolais biso basécurité bamamu mabe nyonso ekosila ezaka en crise nde yango ezobomisa bato baninga bato soki bakotiseli biso mboka na biso ezala stable toko nyonso ekozala ya bien surtout nga pene lelo obetela ngo sete donc bakulu na so babimi lelo na bamboka oyo bakomi koboma bato ezaka baparent parent eza irresponsable koza irresponsable parent eza ke makoki azozwa na mosala makasi eza moke nga mobali nanga alala na mosala mais mbongo mobali nanga azwa ata ndako ya 50 $, tokofutela ngo te siko ntina nini ya baboulangeri yango etondi biso na mboka ntina nini ya bamisala yango etondi biso na mboka toza na besoin mpena fati atelema take président biso tomoni toyokaki tokoni ata basango lokola bakansi nzoka nde le contraire donc to ekomi mabe makasi baekole kukoloba te explication ko bayokaka te lelo tokomi kobasi tokomi kokeluka toteka bamai toteka bamapa mpo kaka bana bazwa ya matembele bana bazwa sikoyo ntina ndeti nga kuna na député te na vote nga aza na député te mpo ata na vote député akebongisa ne famille na ye tozalaka na député te nanga mpe na président te mpo nga nasepela na fati beto atelema nde na mboka na biso Congo donc dola oyo tolingi yango su te toza na besoin franc congolais oyo Mobutu abaki Zaire ekweya déjà donc Mobutu asali 32 ans na pouvoir makambo mabe makasi ezalaki te courant mabe courant kukoloba te bofuta bafarti neti boye so otali courant eza te o président alongwa kuna wana président est-ce que président finga mabongo président mpo finga mabongo te fo telema ti atelema alazaka ye nde président ye nde mita vota lwana peuple congolais nde atia ye lokola aza mwana mboka alakisa penaki mwana mboka na ye oyo biso toza yango posa yango wana mbote papa mbote mama journaliste kombo papa kombo na ngai Clinton Papa Clinton, tu es le bossa cabine, yo pour na kozwa ba vie na yo ba réaction par rapport au tozomona taux de change ndenge ezo changer, ezo varier, ezo mata du jour au lendemain. Donc to ba phénomène wana eza nini au juste o ezo sala ke na semaine moko to e mata na ba standard moko différent et puis ezo kende mbala moko eza nini. Maman journaliste. Donc ils sont tout loba donc ils ont passe pour Namboko. Ils ont biso des années bakonzi na biso baza na kati ya parlement. Bango ba sala ke pour qui sato d'échange. To la moka to e mati. Ni to tagi na ba 20. To mo tombe na ba 25 600 francs. Donc to ebité to de sala nini. To ka ki ba biso ke si le 30 juin ba ki tila biso dollar mais to mo na augmentation. Et mati toujours. Donc tout le monde comment ça les gens tous la bango ne va pas sabiso ba makna na bango bazana ngo na ba ça na kata parlement kuna. Et selon yo cause na nini? Cause ya augmentation ou ya dollar cause na nini? On a habité ce qui paiement na bango kuna ça normal, ce qui est anormal. Ndenge ba futa na parlement. Donc toujours dépendre na parlement. Ah bon ndenge ba simbi biso parce que biso to dépendant na bango. Bango so ba bike boye biso to kolanda bango. Voilà. Siko conseil ni yo ko pesa ou bien suggestion yo là on ko loba ou bien supposition yo ko supposer na ba konzango ya parlement pour na au moins et toi en ça la net ko kita. Maman ngana pour ça ke ba kitisa biso dollar. Vraiment. Ba pour ça ka dollar kita. Ndeti ya biso boye. Et là, on a 200 à combien de sous-té. Et là, on a 200 fois 500 francs à combien de sous-té. Donc 500 fois comme le roi 50 et comme le roi ceux qui combien de rôle. Donc tout ça n'a dollar et quitta. Au long ça va condition à parler, va quitter le biso dollar. Parce que le niveau to comme beau et comme il passe, c'est vraiment difficile. Et surtout les locataires ba ole la macasse, ba ole la macasse. Mbote mama. Mbote mingi mwana. Mama nga naza journaliste na on sala émission tozo tuna mituna par rapport ya dollar ndenge maximum puis comment tembele comme boy combien mama. Mopiko ya matembele boye tozo kosomba yango na 2000 toye kokabola yango ekomi na 1000 francs na komi koteka na 1000 francs oyo kuna 500 oyo kuna 1000 francs. Siko mama ozozwa bénéfice par rapport à biloko yango emati. Bénéfice ya malongo ezali te. Liboso bonda kosomba boti na combien siko ekomi na moto ekomi na combien. Liboso tozalaki kosomba boti yango ezalaki na 500. So tosombi ya 500 wana
bakotia mwa pake ya mwa monene alelele tokoya kokabola mwa bénéfice okozwa mwa 5000 na likolo mwa 6000 soki nzambe asungi nde yozwi mwa bongo bongo sikoyo bokoma kozwa bénéfice ya combien bénéfice sikoyo ekomi kaka ba 3000 ba 2000 soki nzambe asungi ale okomi kozwa na yo 4000 soki nzambe sikoyo mama yo okoki koyebisa gouvernement nini okoyebisa leta nini yo eza mama moboti komona age okomi nango eza age moko ya kopema me ozwa koluka mpona bakoko na mpona bana na yo okoyebisa gouvernement na biso nini mpona biloko ndenge ezomata epuis dollar ndenge ezomata gouvernement na biso basala nini gouvernement na biso batala likambo yango na biloko ndenge emati talo na mboka na biso moko lokola ezokouta na mboka bapaya matembele wana eyokouta na étranger te eyokouta kaka na mboka na biso moko na bazaire kuna mpona nini yango emati boye gouvernement atala likambo ya biloko oyo biso bamama tokoteka lokola ngai mama oyo nazali ofelina ngai nakufela bana ngai nazali ofelina monene sikoyo nakobika awa na bato ya nzambe gouvernement alobi nini mpona makambo ya ndengo wana biloko na biso moko ekomi lokola kosomba mwa petrole kaka mwa moke eloko nyonso tu kaka kosomba kaka moke gouvernement ayeba likambo wana ngai naza gérant ya espace île d'ambiance nazobenga 4 coin nyonso ya Kisasa en tout cas Kinkole ekiti na limete 11e ere soki okiti na boulevard petit boulevard bakozona moto yebisa mwana moto akomiso na île d'ambiance eza pembeni ya église Sion soki bakiso na église Sion tuna île d'ambiance okomona banderole eza likolo bakomi île d'ambiance awa na île d'ambiance toza na biloko nyonso ya kolia tobandi na shawarma spécial maboke oyo ya kinkoli wana toza na plat nyonso fumbwa pondu makayabu monganza toza na makemba frite kwanga bakonga pete wana toza na makayabu ya pembe oyo babengaka ambassade toza na tacos toza na shawarma toza na boulette nyonso commande nyonso spécial ezali toza na masanga sorte nyonso toza na whisky sorte nyonso vin sorte nyonso naobenga bagarçon moko kano ya bien babomaka mbongo lokumi mata obalingaka atumi mbongo na ye boma mbongo lokumi mata lobi toluka mosusu baya soki oye kobanga te sécurité eza makasi en tout cas boya kovivre Kinkole na limité bafille ya bien vrai chéri beau garçon nyonso boya bosepela bozala desi te bafille babwakama. Nous sommes dans l'espace Île d'Ambiance. Nous vous invitons à venir nombreux à visiter notre espace. nabengisi mpe na bana baya kosakana mpo awa badiemba baja kitoko kana nenga système ka toujours bana Kisasa ovandi wapi oza na Malweka oza wapi partout espace eza monene anniversaire oza na fête ya mariage oza na fête nini nyonso podium eza ya monene obetaka miziki ya bien yaka na île d'ambiance oya kobeta ngo mingi tozobenga bato oyo baza na baanniversaire bafête ya mariage tala espace ya monene Kinkole ekiti na limete banumero na biso ya awa ya île d'ambiance talango na se wana na écran wana ozwango soki obengi direct na yambi yo ba détail nyonso kolinga otuni soki otali na TikTok tozali WhatsApp tozali Facebook tozali eza nango musika te na bango juste eza kaka ke okomi kaka na 11e ere industriel mwana moto nyonso tu abengami mwana limete okokute na re wana papa memanga na île d'ambiance merci beaucoup baoyo tubalela ambiance agogo. Et voilà, chers téléspectateurs, ouf, je dois souffler un peu. Au moins, Toto, la nana bino, différentes opinions.
la population congolaise en ce qui concerne le kidnapping et puis na augmentation il y a taux d'échange boyoki yoki batu chef de l'État papa to pesaka motema na biso epa na yo bana basengi na yo papa zo décision na makambo oyo sécurité ezala na mboka na biso papa sala effort sécurité ezala papa na ngai parce que le tokomi komona bovandika na pokwa boye ba officier de l'État baye ba policier si on peut le dire baye ba kutika ba jeune garçon ba teli ba kangi bango ba innocent ba komo kangama alors que ba vrai kidnappeur baza na bango kimia ba vrai kidnappeur ba vana bango à l'aise baza bango kimia ba komo kangama ba innocent to yebite soki ordre wana eute pa nani na quartier bovandika bo ba jeune fils bozambi ba lemi sato bakay bo kangela batu par rapport à nini na ordre à nini pour la batona ba sali nini bo lukande ba vrai kidnappeur. Chers policiers, tolingaka bino mingi bosalaka musala na biso bosalaka musala ya mpona mboka na biso comment bosala musala avec droiture, avec sincérité et surtout avec ordre. Surtout vraiment avec ordre. Tous on a besoin de ça comme il faut. Qui réaction il y a peuple congolais. Bon besoin mata. Bon solution. Bien peut la député. Place besoin kuna. Bon comment je peux dire. Bon soumettre la loi. Bon soumettre la loi. Oh ok. Bureau de change est à la caca banque. Tous on a besoin de dollars. Tous on a besoin de francs congolais tant que monnaie na biso national. Lié à franc congolais babia banque on se tali dollar ou tali livre sterling ou tali bairo bozo qui sont na banque ceux qui peut-être le système sous stratégie na bomona ke mboka na mbongo na biso et aux en valeur les ande réaction ya peuple congolais to pesi bino merci en tout cas vraiment musala et salema musala ça ma partout et ça na baja de l'ordre musala ça le mana chef de l'état musala ça mana gouvernement mbongo na biso to lié franc congolais gouvernement bonjour ba piste bonjour ba solution bonjour ba résolution pour na o etali kidnapping sécurité bon renforcer sécurité na mboka na biso congolais ezande yango peuple congolais a sengi chef de l'état yoza papa zo makambo surtout na mutu et kozalelo ngana yo ba élection ngo yo s'annoncer bientôt. Sinon, quand on vous dit au revoir à la caméra, on était avec Yannick Ntsumbu, hein? Yannick Ntsumbu, yende mutazaki na sima kamera mutapesi bino ba image ya bien on a présentation na bino wa bino molobe na bino Gypsy Ikando to pesi bino merci na pesi merci na famille na nga na pesi merci na bande konyo surtout oyo bazalaka na pona kolanda ka ba émission na biso bazalaka na pona ko commenter bazalaka na pona ko réagir en tout cas vraiment tozalaka wana pona bino esengo na biso ezalaka komona ka ba réaction na bino bolobaka bokomaka et ça peut biso bien toza pe na besoin batu oyo bazana besoin ba promotion bazana besoin ba émission bazana besoin ya ba sport bazana besoin ba tubasela bango ba publicité ba biloko na bango ya ba maison na bango en tout cas moi biso pe toza wana toza disposé pour na kosala musala pour na bino sinon je vous dis merci beaucoup au revoir et à la semaine prochaine bye chez vous. Il y a un kidnapping, ils je regrette avec ça. Parce que dans les 74, tout le monde est prêt avec le président Mobutu. Et ça, mais dans un mois, il sera en amour. Et ça, quand crise, il y a un bateau. Kala mingi te besoin na 2023. To yebi to juste ko voter, to voter ba soso, to voter ba moi. Et ça, quand crise, il y a un bateau. Et nous regardez ça na Congo za lisouté. To voter ba moi. Gouvernement atala likambo ya biloko biso ba mama to koteka. Lokola ngai mamoyo nazali ofedina. Ngai nakufela bana. Ngai nazali ofedina monene. To voter ba moi. Ngai nazali ofedina monene. Et ça, quand crise, il y a un bateau. Et nous regardez ça na Congo za lisouté. Alors pour nango na ba kipaki wana na makambo etali ba désordre na mboka kidnapping assassinat ngai nazali ofedina monene. Kala mingi te besoin na 2023. To yebi to juste ko voter, to voter ba soso, to voter ba moi.